Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Namoni bande kobele ba komeli ngai que maman falo laksa bien au komi on de ça komi que fallait na laksana na expliquer bien. Bon, yango nazo ko expliquer bien. O liputa na biso, bomoni ke liputo eza de maputa esangana. Na longoli ka liputa moko eza de esangana. Bon na oya pe na modèle nsu eza de esangana. Lokola soko za liputa no mi bale sangana boye eza mabete et salo bien otango ka katikati. Otango katikati boye après oye nango boye, osimbi boye, point. Omoni ozwi mwandambu oyo, ozwi mwandambu kangone tilikofi boye. Ngana zana singa nanga ko créer kaka na singa nanga ya robe nanga ya mulai na longola yango na sela boye ndengo za boye okangi sko lizita awa. Comprendre maman, okangi lizita ne loko yango eko former fleur no ya loboko. Okangi lizita na yo makasi. Okangi lizita na kata ki video wana pona olingeza la ba video ya milai te. Okati boy, o comprendre bomoni yango siko kati nango boy. Mususa ko sebela na liboko menga sepela na liboko, nazwi na liboko nanga o na tie boy. Nazina liboko nanga bosi anazo sentir na bosi. Oui, na choza sentir nanga yango bomoni te de na sabwe na simbi na sentir bo. Après nazwi parti oyo, nazwi susu bo. Bomo yango esuki ngati yo moko mwana oyeba mezi na yo. Alors comment tu sentir na yo okangi. Toujours na oloba mama soko sepe na sentir wa munene ote soki ya muke ote. Ezo dépendre na vous. Nakangi sentir na biso yango nakangi sikoyo ezaki bweti ukomi ko benda yango ukomi ko benda obendi pe partie ya sima comprendre obendi ozo benda partie ya sima obendi pe obendi partie ya sima okokani si ba point na yo ba son ba nini ba point ba pont na yo okokani si yango bomoni ke efandi deja sima nanga efandi. Ali, okamati sikoyo oyo sikoyo eza lokwa fleur na yo obandi ofongola ngo mama eza eloko batonga te donc foza na patience ozo fongola ngo ndenge yo moko olinga kosalela ngo obongisi yango vraiment kitoko kosalela ngo fleur no ya munene boye ndenge okondingela bongisa ngo kitoko o former fleur na yo o former fleur na yo eza créativité ozo créer eloko donc yo moko okoyeba ndenge okobongisa la fleur na yo obongisi vidéo ko ke mulai te j'espère que bon comprendre donc fleur na yo moko obongisi ndenge okolingela je pense que ça bien na tasko eloko nanga yango to silisi obongisi na ndenge na yo mama obongisi na ndenge na yo pesa lo ba bien makasi obongisi na ndenge na yo yo mtoko yeba na kati nisusu pe soko lingi osala nobo osala boye elamba na kati ezomona na yo kaka na simotiki boye yo kaka ezaka créativité nde yo moko kosepela liboso te boye yo kaka so ipo pona sina bomanga na kati na lati pantalon nanga donc yo kaka koyeba so tipo lingi osala boye saka robe lokola mari misamu yo kaka je pense que toyokani. Bon, soki eloko eza na banda koya. Oyo eza sikoyo ya liputa mobimba. Na la sabino ya de maputa siko séparé na zoya na la sabino merci beaucoup bote. Toujours. Bon, to ena de maputa. Na ena liputa nanga moko oyo simbi boy. Na yesu na liputa nanga mususu na simbi boy. Nyonso mibale nazo kangisa ngo bomoni okangisi boy osimbi yango boy toujours kitendi ezanga te mama kitendi ya propre ezanga te toujours okangi yango kaka susu boy na mapeka oyo yango esa fleur no alipeka toujours eza compliqué te eza nango elomo facile soki compliqué mama moko mama fozonga classe soki compliqué yo ozokoka te na explication na pesi seke fozonga wapi classe o eza pena facile à garder eza ya musala te toujours omoni na salibo na ye donc bozomona nazo changer maputa po esa lelenge po esa la kitoko ezala ka elo mo beteka yango ka yango kati po bomona kina ba maputa na bino nyonso bana ngona ndako esa ka wow nazo sentir
Oui, maman bomoni yango yo toujours musupe soko lingi mwa oetikala nango boye eza promete nyonso eza ka créativité awe eloko alwa eza te ki ofo ezalaka boye te okosala boye soit okoepena okosala pe boye toujours tomoni pasi na bapoto mpona pe amutu alingo ke efete te mpona uniforme mosusu mpe awa okotika no mpe boye otieka na ngambu moko bomoni ngambu moko atikali boye mutu azokomprendre te soki mpo olingi okanga noka nyonso okomaka mamelo okangi na yo kobenda kaka awa obendi mpe problème te mais mpona mode nga moko mpena obeti yango boye kote moko ekangami kote moko efongwama esalo mpe wow moni esali yo boye esali yo ka kitoko kote moko efongwami obepe nyonso okangi boye ezaka problème kate ezaka toujours wow bandeko na nga nalingi bino makasi ntango bokobwakama na bafeti oyo nga nasali te bino bosala oyo nga nalakisi te bino siko bosali na bandenge na bino oyo balobi eza créativité mode ezaka créativité créer na ndenge na yo bofinga sentire na nga te ya mombafu mombafu ya sentire na nga bofinga mombafu te bino botia na oyo bino nga mombafu nde mpesalami na ekutami na c'est ça la famille bomoni oyo eza kitenge na nga mpe ya ngeli kitenge eza ya feti donc soki nalingi mpe esalaka bajar nakobakisa mpe su awa nakobakisa kitenge na nga awa nakangi ye ka boye na kati awa nakangi ye boye na kati ya nini oyo donc kitenge na nga mpe asali nga so wow le goût de ça bamama le goût de ça soki mpo olingi aza na kati ya sentire ofungoli sentire akokodisi mais mpo na nga ata boye donc ntango oke feti bamama nani mpenda otala otele goût de ça ntango oke feti mpena boye opesi de elongi ya feti mama africaine osali boye donc ezaka bacréativité okoti mpe na sentire obwaki ekabozala na mekana okokodisa le goût de ça ata bino moko na feti mpena ya mariage ezokende boye mabe eza wapi mabe eza wapi ata bino okomdabwakami boye na feti ya mariage oke boye otongisi no te babi teke botongisa te bokotela bataye na sombongo mais ankake okoki kotongisa te obie elambe bebi mama meme kolingi nolata babekisi te sala kaka biso kaka bon mingi botuninga soki naza tailleur te mais na créaka nga naza motu nanga ocréer nanga kocréer bacréativité kaka obule kaka buni aka ocréer eloko c'est ça. Merci beaucoup la famille. Vous allez bien pour partager vidéo et comme là n'ende kobo kaza kuna ola la pongi ayeba kite pour partager et ça la bien tant que ça la vidéo oyo to binisa makasi nyo sopona osepesa bandiko binisa makasi pona osepesa bino donc bon partager ka bon like ka bon commenter et ça la kitoko merci beaucoup bye yo.